Bellevue a réalisé rêve naé. Lelo a comme peu productrice, en tout cas félicitations. Donc vous comprenez que c'est la tête qui tourne et pas mon amour. Na biso mutu naé et sala kamakasi. Yango moni lelo na ba film naé te meza be film moko éducatif. Yango moni lelo to koma ko tchaika. Na film lelo to bengi Skinny. Skinny oui. Film na Skinny Nathalie film na ko comprendre que lelo ata ministère na biso ya santé abafoua na ko kabela bato ba préservatif. Abafoua ndeni sous. Mais ba kabela sous bato ba prudence. Te do no mona nzela. Ça la biso tenez ça yo mona ke na ba école na ba université. Moi campagne moi VIH sida c'est comme si Tobo sana que sida existe ka. OK. Mais or il y a des gens na moment on loba no ba na ba sida, baza ba atteint na sida. Mais msupe ba yebi ke ba. Na ba msupe ba yebi te. C'est ça. Et puis là ça linga bien na film Skinny na moni ba ko sala message. Il y a VIH sida, artiste oyo bazoi ba sida. Da Costa, na moni Linda Koti, na moni nani Tegra, pas jouer Skinny. Au mona keno ba lobby keno kozala na sida eza nango bokono, eza maladie. Bato belé baleka na TV baloba ki si la zala problème na bandeko na mais lelo oyo to momona lokola ba problème bango ekomi ko sila côté ya babaku balobi ke bobandaki koloba mingi bobandi ko comprendre que ba artiste belé ba mo comprendre que si la zala na problème na bango te yango ba komi ko ya ko sa sosi lisusu une fois de plus na ndeko na bango te eza bongo te eza nini eza que to mona to bo to na mama mboka ti ay gelebe kebo ezoni so aka bat musobe bana Kinshasa ba sima ya bato wana so poto kende bi ezandeni to ko tendeka na batirite to bomana te poso to bomana ba matiti nezo ka pasi bato ba okufa OK ba de peuvent to kena négociation to meka usani ko bomisa nga mwana bimisa mutu ezate e John Kojo yaka bazui Vincent babimisi mais sauter bozo ko ya à travers jour et bardé pour réconciliation et ça la pas même une année exokanga mama lobana na plateau na yo le lokanga vidéo ko tikala na édition parmi abato ba ko luka réconciliation je te dis ça va barder pe na tournage assis là ayaka mais ba réconciliation doit continuer car tout le monde peut papa na ye nani Faustin Soukari Lombe a salé des vidéos il a joyeux anniversaire ma fille bo ina papa zalaka mutema munene papa zalaka mutema munene mais papa Lombe abosana te makambo mbodo de para ya na TV atika voilà abosana ngote mais so on salango a salango po sila za mwana ye Bella. Na yoka message mo Bella sangisa Bellevue sangisa ba communicateur wapi ba message. Aloba na bango abi na lingi na nga muta finyela nga mutu te. Na posa plus bo valoriser ba œuvre na nga. Yo boyo ka message wana. On saka côté ba ba télémianga na télémianga yo kati. Naza journaliste. Donc c'est que mambo balobaka ke Bellevue alingaka te ba yo fingeli batu na TV c'est que ça ya solo. Mais eza ya solo eza lokuta. Na biso na conférence na Libana vers 20h si je m'abuse pas. Ba 20h Gesh était là. Maman cité mama belle sous ya pire eza roya. Au moins l'internet sur côté ba théâtre. Au moins le film au meurtrier. Tu vas découvrir banane ba meurtrier bani ba bomabela production. Analyse. Aomi kolobela oyo abisila na Bellevue baza eloko te. Wana za analyse te. Wana zo finga nolo kwa bato bacha okabata la chaîne mata. Tolingi to mona ibutu asa ibutu produit une film. C'est ça. Objectif ya moi. To mona tete o évoluer quel bouge. O yepe pas sila ngo. Soko tona ba film te achota poa. Pour âge to ko discuter na mutu te. Elonga mutu so zo poussa na zo koleye bana. Kimo bange ya mokole banda kase na minwa po ba privé kokola ya bébé bana ya kokola bébé bana ya minu ya kimokole bana na misu oso comprendre yo ndo talaka ndozo tala penza par rapport à misu kimobangi zuya teza na ona ezo ya makasi ezo ya déjà ti ala moi si zaka kena ko pakola bilo ba pakolaka c'est fini hein. On a plus loin le 30 décembre 2024.
Et ça là ba chair de poule. Amonani. Bellevue loba. Nzambe merci pour na ba moment tout Bellevue loba ba message na zala. Bellevue loba lo moko to ko ta 2025. Malobi abisi la c'est ma sœur. Aloba yango na misu na yo. Je te dis. Non. Si la c'est ma sœur na loba ngona TV so na okosa. Bandeko to zana bango jour wana ba yebi. OK. Na loba vérité. Ngana kase bijou la reine atira ki belle vie. O fuka mela ki sila. Que sila kwa ozana mabilité o tient na film. So ki sila o tient na film était ça ka zo mona za moindre. Maman. Babiloko yo ba vérité o mutu musa o lobango te. OK. Isi nga yuni mtu vanda obanda otalisa bango. Ngaso na bino no détail o bana basi musu ya théâtre yawo. O ba osala honte ya théâtre. O ba luka te ba bima na médiocrité. Ba linga batalela ka batu. Esprit ya lolombo. Eza na kati ya esprit na bango. Base belé. Tami bali. Tena bien. Est-ce que le mutu loka bijou la rena ko fanda bo tali madina na la douce nga zo remerger. Ngolo bakie ceux qui pour tozalaka na deux personnes, tozala personne na personnage. Oya ko défendre ou bien ko lobela mabe oyo personnage ou eza belle vie pour représenter biso. Ah présenter biso na télé. Mais ko bande comme biso ba yaka ko s'acharner même na personne na ye. Mais ce moni mutu ya ko s'acharner na personne na ye. Ce sont des aigris. Ah? Ce sont des aigris. Je te jure. Au moins pour mes amis. Songa na lobela sila. Na lobela sila. Na ndenge ya personnage na ba théâtre zo pesa biso. So na bige sila mega pour revoir scénario na yo. Luka un bon scénariste a komela ko film. To na posa boza na point d'égalité na Bella. So Bella mbala mo na oleka. Ah OK. So di Bella ka beti film mo ka makasi sila ko kanga maboko te. Niata. Mais il peut qu'on a ça ni ba film. Asalaka. Asalaka. Au moins film mo na tali et ça film mo ba obanda. Pona biso nga landaka. Si la matili kola mesa bia longola bilamba. La vana sabi longola. La va lo balongola, la va longola ceinture. Al nga fongola bouton so wana to talani. Ben bon présenter comme ça là. Ah. So wana papa na mama bafani na bana. Mama likola lati robe. Alo bana ko longola. Yebe kuna sabi longola zo fongola ceinture. Mwana otuna papa. Il voulait faire quoi? So papa a sa réponse. Papa na nani ya Gabi na SMI Kalate to monaki madame Sila. Bona na momana nyonso oyo Gabriel ndo ganga kazane abaku bacha na film était. Tout le monde a été. Bon, c'est qu'il est dernier. C'est un finga. Après, ne pas chalelo. Ah, donc au niveau ils a récompense ya ma finga et yaya de mutezo memae. Mais toi que non bon, pourtant on ça que non calamité bo mo na bango. Mais si la passe à la chaîne, allez dans le miroir. Place au finga ou pardon. Parce que ma finga, allez dans le miroir. Na bella. Et place à zo envie. Eza miroir, eza nzela. D'abord yo lingo lobaki azalaki na miroir te azalaki na no ya kobombama et puis ko bimana na bela nde epesa ye o nyoso za na ngolelo. Maintenant lobano bongoti. Ka ne lobi on. O confirmer on. Na bon na bomba po ani parce que aleka wana eza miroir. Mais oui que mam suzo lobe choqué bande ko msusu. Ezali kamba ko choqué déjà apprendre ou à laisser. Ah OK. Na tini mutute. Na sengi na ba fille ba esika pa sila. Ba sala effort, ba travailler lokwa ba tegra, ba travailler lokwa ba nani ba vonette. Ba te beli ba bombo ba zali, ba nani pe ba sala musala te. Bazo pesa makambu te. Ah? Bazo pesa makambu te. Faut ba pesa le meilleur na bango. Ah OK. Mabe kolobaki azalaki ngulu ya mama na biso place azalaki boyina boye ba propos wana tant que yo analyste ko raisonner ni par rapport. Est-ce que Bijou la reine soit fandi a vraiment caméra face na ye? A face à caméra yo mozo mimona amitala. Est-ce que amitala bien? Amitala te. Azo auti na carrière place Bijou la reine auti. Na Bijou la reine ya lelo. A mona te que différence c'est ça.
et au bateau belé balingaka bayeba po bazalaka ba 1000 questions batunaka héritier Ibula analyste o yazo ko analyser mambo ya théâtre ou bien famille libota te héritier Ibula na hérité aza analyste na analyser mai o etalité mais beaucoup plus ba mona na famille te na no ya mana ba baku mais et ça comme il y a un moment où maman lui va checker na artiste comédien a memi bango Dubaï artiste comédien ba kendaki ngana comprendre ba jouer na Dubaï mais tellement zalaki première fois na bango nyonso ba mata avion ba mona Dubaï et mbriaki l'esprit ya bato ba sala film mo boy et si la te to comprendre mutuna makolo ya film histoire bando lo beleza ya nini et si la te si bazoni Kinshasa on comprend que ezaki lenge romona mboka au fur et à mesure ba évoluer to romona mwana mwasi moko boy na kombo ya Belvie Kandi a eu décision à lobby na se lancer na projet pour produire ba film tant à se lancer a bandi première anniversaire to mona batu ba ya deuxième papa kombo gangi Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des castes, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision et héritier Ibula Télévision. Voilà, tout ça on a pour nous recevoir la bino vraiment Moussala pour nous la actualité nion sur les cas na théâtre précisément na famille Ilibota et puis na bangam moussou tout ça la rabino toujours analyse. Moi votre humble serviteur, je reçois aujourd'hui héritier Ibula sur mon plateau. Voilà, j'ai profité pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce et MJK, Jessie Moulombo et pourquoi pas dire un grand merci à Esther Moussiana. Keren Ongala de mon cœur, Keren Ongala vraiment bambote et Balobi Doti la perle. Doti la perle chose na posa ya koyomona ba sac ya kitoko ya ba perle komona ngo et pas ya Doti la perle. Ma petite sœur chérie Eldine Mikebi to salon kané to kanaki. Voilà, c'est par ces noms ou par ces noms que nous allons commencer cette étrange d'aujourd'hui. Comme je disais, je suis avec héritier Ibula que j'ai dit déjà. Bonjour et bienvenue. Bonjour Exo, bonjour Nabandeko Tuba Otalanga. En tout cas, nous sommes vraiment honorés. Nous avons un plateau. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir. Et nous avons vraiment pensé à Mbanga et nous avons une mission. Et ça nous vraiment bien. Et nous avons bandi, ça nous avons chair de poule. Félicitations. En tout cas, c'est ça. Donc, et là, c'est que à tous les gens, mais nous comprendre. Oh ni ne voyez que ça là lobby donc on a ça là tout ça là et c'est un to perfectionner en gros to comprendre un peu lobby parce que to zalara statuer place mort. En tout cas félicitations et merci aussi à Jemima Ibele pour appeler vraiment opportunité na occasion on a représenter l'émission à na GI Télévision parce que pour tout naé et ça là vraiment bien. Et directement j'ai dit merci beaucoup na bandeko tout ba otalanga a na GI Télévision ba olanda pe na héritier Ibula officiel télévision. Là directement j'ai dit merci à restaurant Bisso na Bisso 5 étoiles et pas vient na ngai Sims
na pesi bambote na pesi mbote na la mama chérie à moi si oza kotalanga ma maman chérie maman Tetenza aussi je te salue pourquoi pas à Sylvie Kimpela Logie depuis Autriche na Vienne merci aussi à Sylvine Jolie merci Sylvine Jolie Sabango na pesi pe bambote pourquoi pas à Jacques Moukoko depuis ISA na pesi pe mbote na yemei aye na benga Janisita Chungamputu Banga Muchuri le gourou du temple pourquoi pas Gina Mabiala Oyo Azako Talanga merci aussi à Richard Mempe pour l'assistance merci à Dinangolo Million pourquoi pas aussi à Joe balobi Joe na pesi bambote et place au Rolanda biso puis na bandeko tout baza disséminé à travers le monde entier na ba mouré nyonso balingaka théâtre ba question ayo ba réponse yanga. Voilà, merci beaucoup na ba émission na ngai toujours te rendra toujours hommage na ba eo bazo kufa na ST en tout cas ba émission na ngai nyonso to bana toujours rendre hommage na ba eo bazo kufa na ST to mona qui concert de solidarité ou taï koleka malgré tout ça vraiment na musique mais beaucoup plus bandeko nyonso ya ST vraiment nous sommes de cœur avec vous tozara wana nzambe o ya mona ki ndenge bitumbe bandi nzambe wana pe ya kosuki sengo. Voilà, héritier Ibula tolingi ko informer batu ke tozo ya mtoyambi o lelo étant que analyste. Voilà. Donc tozo ko analyser tout ce qui se passe dans le théâtre. Donc oizo le kana famille libota tozo ko analyser oizo le kana mpandi pe ya babaku tozo ko analyser. Oizo le kana monde artistique précisément na artiste et comédien de tozo ko analyser na émission ya lelo. Voilà, merci beaucoup héritier Ibila Tobanda et à Liboso vraiment na ba film où ils ont les cas na Bella Production au monde na rien ndenge ni tout au monde na Skinny où aussi là et aujourd'hui ils a deuxième épisode il y a film na biso meurtrière ba film ya madame Bedvi ou bien ba film ils ont les cas na Bella Production mobimba au monde na rien ndenge ni tant que yo posa moko na kati ya artiste et comédien. Voilà, en tout cas na ba film o les gars na kati ya Bella Production et là tout d'abord etikanga na banda roya plus ko sala pe ba analyse to ko lobela bande ko na biso ya théâtre et les gens posent beaucoup de questions héritier Ibula to mona raé l'homme de bête biloko yo azamutu ya ferré mais ngai tout d'abord un artiste et comédien. C'est ça oui. Na artiste et comédien donc dans la colline à théâtre. Son abi na colline théâtre bo jeunesse nanga na banolinga théâtre ti na ko réaliser rêve nanga. Ti na comme un niveau au ça pe ba production ba film. Voilà. Et ana mutu moko te na théâtre ko bunga figure héritier Ibula. Le ba ke protocole na ba o ba na poto na ba o ba na Kinshasa. Tant to moni siko ba producteur ba bande ko ya. Ba vient na biso ba major Bisadi di ba Titi Kalo ba arme lourd ba nani ba major Zolo to mona ba nani ba SCP Lisabaya ba Top Vision donc to mona ba te belé ba ya tu vas comprendre que ba tuana bazaki lisuti. Voilà. Théâtre comme qui délaissé. Ba artiste comédien bango mo ba comme qui ba incapable ya ko loba que non biso pe to bana ko sala na bandenge to bana ko star to se prendre en charge to na sala ndenge na biso bazali na ba courage wana te. Voilà. Mais et ça comme que na moment moko boy maman lui va cheka na ba artiste comédien amemi bango Dubaï ba artiste comédien ba kendaki ngana comprendre ba jouer na Dubaï mais tellement zalaki première fois na bango nyonso ba mata avion ba mona Dubaï et mourir qui l'esprit à battre. Bah ça la film est mort et si la tête, tu comprends mon tout dans ma colo ya film. Histoire bano le beleza nini et si la tête. Si bazoni Kinshasa, on comprend que ezaki lengi romona mboka. Au fur et à mesure ba évoluer to romona moi si moko na kombo ya Bellevue Kandi. A eu décision à lobby na se lancer na projet pour produire ba film. Tant à se lancer a bandi première anniversaire tout le monde a battu. Il y a deuxième papa comme Gangi. Et ngana bandeko type vraiment makamote. Nga sona ko kota na koti ma Bellevue na 5e anniversaire. 5e anniversaire de 6e anniversaire à Bella Production. C'est là où j'avais compris la grandeur de cette dame. Na ba film na ye. OK. Na ba film. Et d'ailleurs na film mora sala éducation. Il y a film on a et tikanga ite ko sala ngo deuxième saison. Na sala ngo analyse
bato ebele babenganga babete ya maboko aye kosala filme moko ya Kini Makambo Kini Makambo wana ebekisa biso na bamoma oyo Kinshasa eninganaka na makambo etali ya banani ya bakabakaba oui ezwaka bapembeni oh même place na même Kini Makambo te koyesona makabakaba faire ya kolongola so barien so banini voilà et coïncida na filme wana ba fille o ba enviaka ba fille o bamona atino mobala za danger or mobala na ko pasalaka yo yebite ba filme aso bandi ko révéler ngandi ko tala ah Nathalie ngabi na ko tala filme mo Ziguière ngabi ah monsieur ba Ziguière oyo ba biloko oyo azozongo wapi na ko landela ti oh na yebi Bellevue depuis kala ah kaka omoni Aurélizo kana bandala nga couleur kaka titi kalpando sa ba filme ne ana la ke doa maman na biso via azara na terrasse mola to bando ofanda na trop biso pe to sa théâtre to ofanda na terrasse to mela to so na ba Bellevue banini et tant na otala na moni nga bia Bellevue Maria a réalisé rêve na ye le lot a comme peu productrice, en tout cas félicitations. Donc vous comprenez que c'est la tête qui tourne et pas mon na biso mutu na ye esala kamakasi yango moni lelo na ba film na ye temeza be film moko éducatif yango moni lelo to koma ko tchaika na film loko to bengi Skinny oui film na Skinny Nathalie film na ko comprendre que lelo ata ministère na biso ya santé abafoua na ko kabela batu ba préservatif abafoua ndeni sous mais ba kabela sous ba prudence te to no mona nzela ça la biso tenez ye au mona ke na école na université moi campagne moi VIH sida c'est comme si tobo sana que sida existe ka OK mais or il y a des gens na moment on lobano ba na ba sida baza ba atteindre sida mais msupe ba yebi ke na ba msupe ba yebi te a pesa ngo ba tout sans le savoir a partager pour le lot to mo bimolingi mo sina nzela o baya baloba o laisser lelo o mense lelo le na poso sani o liara so ba baloba te moi ça faible te moi si porter la conjoncture o ya mona na ndaku na bango so akuta na noko mobo un bon tonton qui se respecte maman oliani 1 kilo ngulu ya kapela te ya luputa epandi o mani bofort ba cheli o o eneken bon ba ninga o eneken te importé eneken importé eye ba elope carton ba elope o mela na yo ok noko na kaki fasa nini amona nzela so tanga amona nzela yo ebite noko na semence atikeli o semence so entre temps yo bimarana exo mo mona nchi université moi ke na robuna na mbonga minerval ya syllabus bo kabolaka so zui pas tonton kuna tonton apesi 100 apesi 200 exo pe tanga ya boye ah jour ngo ta be manzoli nzonzo afongwami oh na somero basket azo exo pas oli azo me pe ba laisser on aleli pe petit na yo ba leli pa bibe no pe fo o mona nzela ngamo na responsoriser yo po kei toi yo po leki nzela po seni ozui OK sous na université petite mo bo sepelaka na ye yo po seni opesi petit on appelle na cité azaka na job yeba pesi donc ipanzani directement c'est rôle basiko film ya Skinny c'est qui eza rappel à l'ordre ezongisi na ba gêne c'est ça oui seulement bande on a biso vivana Kinshasa batalaka en tout cas bazui leçon et puis là salinga bien na film ya Skinny na moni ba ko sala message ya VIH sida ba artiste oyo bazoi ba sida d'Acosta namoni Linda Koti namoni nani Tegra pas jouer Skinny au mona keno balobi keno kozala na sida eza nango bokono eza maladie mais soko yebi yango to yebite tango ko découvrir et stressé te ça non passe na débit mais yeba que soko zui ba kisi o zono ba antiviraux na yo o vivre no normal ko kuta pe na mwasi mo boko partager na ye o paza na même condition na ye bo ndoko sala makamino so bana ngo posa bo vivre pe longtemps so pe 5 mois na ye ba neni ba protéger moi donc ba pese biso vraiment leçon par rapport ya film Skinny on a senga na bande ko na senga na ministère na biso ya santé bata na ka Bellevue par rapport à message bako tika ngo ezala elekaka inaperçu te bako vulgariser yango eleka na ba différentes chaînes
po bandeko batala bateyama na bandeko na biso bana diaspora. OK, je vois. Oyaka poto tiki moso na poto na Kinshasa olani manzoli nzonzo. Awa manzoli nzonzo déjà beba. Apesio poké nango. Okotiki la mère na biso moko na mikili. Epanzani pas asu na moi tonton na mo na Kinshasa. Tant aya pas kiteli yango. Voilà, Héritier Iboul en tout cas tozo sali vraiment analyse ya film Skini Kitoko et au bate belé balingaka ba yeba po bazala ba 1000 questions batunaka Héritier Iboul analyste o yazo ko analyser mambo ya théâtre ou bien famille Ibota. Héritier Iboul en entièreté aza analyste. Na analyser mai o etalité. Mais beaucoup plus vraiment na na famille. Na no ya mana ba baku. Mais lelo ezala. Na no ya mbaba tabite nzombo na mona ke sute. Na no ya mbaba de carré bashia. Na mona re sute. Comprendre? Bango asala kana bango ne bakimanga. OK. Par rapport à msu pour la chaîne bakimanga mais en soi nga chaîne on a salaka. Bato baza plus ces famille Ibota. Na clair. Mais na bande ko yamana ba bakuka. Vous comprenez? Parce qu'on a un communicateur ya Belleville. Donc faut na na ceinture ya Belleville quand lui. Yo za na ceinture. Tena na ceinture te. Donc faut na la point d'égalité na bande on so mona batadi. Donc faut na na carte. Bango za na ceinture. Te bango ba na carte ceinture parce que bango za boulot na bango basala ngana na nga en dehors. Mais na sala musala ba na propulser bateau ba osama mabie. Ngana assistant à anniversaire ya Bella. Na yoka message mo Bella sangisa Belleville sangisa ba communicateur wa pe bon message aloba na bango abi na lingi na nga muta finyela nga mutu te na posa plus bo valoriser ba œuvre na nga yo boyo ka message wana on a saka côté bon ba télémia na télémia na yo kati naza journaliste. Donc c'est que mambo balobaka ke Belleville lingaka te ba yo fingeli batu na TV c'est que ça ya solo. Mais eza ya solo eza le confirmer biso. Na biso na confirmer na Liban vers 20h si je m'abuse pas. Ba 20h Gesho était là. Gesho vous t'avez précisé Gesho abi il y a plein de trucs au borolo ba pona Belleville. C'est ça. Au borolo ba pona biso ça ka mafinga te. Botika bato ba ko finga ba finga. Et bon, si on a mamunyo so yomo na Belleville ou bien aux temps ya ko vanda pe na message na yazo pesa mais au montant au mona rasiko bandeko misusu ba ya ko attaquer ou bien ko s'acharner sur Belleville o yomo na ma be na été quelque part au mona ba ngondingi nini. Bato yo ba ya ko acharner ça que non soki ba ku ba petit balle réelle. Balle réelle on est ko le ka inapercité. Muta comprendre nswaka na Autika te pas aux athées Belleville au répondre. Au répondre. Pour mutana pas na chaîne. C'est ça. Ana ba fan pas robenga mais bino ndeni ba otika mutana bon. Faut ba ko recadrer parce que ça droit ba fanatique. Ba linga ba Belleville. Ba ko défendre Belleville ba ko tike lo wana le gâté. Pour Belleville ko le gâté pas répondre. Yango moni ke ba tiraillement na eyaka. Mais en soi ngana ke na plus loin le 30 décembre 2024. Et ça là ba chair de poule Belleville loba nzambe merci pour na ba moment tout Belleville loba ba message na zala Belleville loba lo moko to kota 2025 malobi abisi la c'est ma sœur aloba yango na misu na yo je te dis non si la c'est ma sœur na loba ngo na TV so na okosa bandeko to zana bango jour wana ba yebi OK na loba vérité. Alors, si la semence, on a lingaté na mono fait na plateau finga sila. On se comprend. Il y a un plus d'avantages. Belleville a un avantage. Il y a un artiste comédien ya kala et belé ba joueur na bela. Mais si la zora bango te pour ani parce que les abakou vient à la télé pour na ko déshabiller. Artiste comédien mususu. Mais tant où yo ba déshabiller artiste comédien et où yemo patriarche alobarelo côté c'est que yemo mutaza. Kasi yemo razala yemo mutatinda kati. Yemo mutatinda kati. Atinda ba communicateur. Mais tant yo zo lobelo côté. On l'équipe une émission ça la illusion en côté. On l'équipe une émission kumisi mutuma na poto. O kumisi mida la Taylor. Donc c'est que ma mimi dans la Taylor alobayo za na sima mida. Abora ba te belé ba maman leki misi lolo ba. Mais quand on lobby te batu kasi batu wana tout. Pour ne pas y avoir son nini pour battre muso ba battre moi mi tout na bon ça moi bien que. So tani comme mon boya ya na TV ba yo c'est l'émission. Ah d'accord. Pour toza na statut de vie moroté. OK. On se comprend. Yo so biso ngana ninga na ça la différence. Tant qu'il y a un analyste na mutu oyo aza mettre les beaux.
na mutu oyo aza fanatique nalinga na sa différence wana voilà parce que ngane na boye c'est na moni que film a Bellevue place mo boité je te jure na oya na loba que Bellevue côté au gafé peut-être yom to réaliser un film na yom to koma côté to sepelité mais côté scénario na gafaraté to mona même seko boité côté réalisation pour ça technique oui to senga na bande ko na biso sani ba mera mpe ko bomisa na ko loba na spectacle au Bellevue ça na showbiz je ne sais pas si on a dit ngamoko j'étais le seul on a dit ko lobaki sonorisation ça qui bien mais bandeko babandeko landa yango en direct bando yoka bien mais biso bato yi na salle to bandeko yoka bien to bato asima o bazana na bando déclarer na lobaki yango bato bando déclarer donc et la place au te que muta sali mabe biso to mabe wana to pakolongo maquillage non donc yo lingo lobaki ceux qui pour tozalaka na deux personnes tozana personne na personnage oya ko défendre ou bien ko lobela mabe oyo personnage ou eza belle vie voilà présentera biso na mais si ko bande comme tout ba ya ko s'acharner même na personne na ye mais so moni muto ya ko s'acharner na personne na ye ce sont des aigris ce sont des aigris je te jure au moins pour mesanine songa na lobela sila na lobela sila na ndenge ya personnage na ba théâtre zo pesa biso sona bi que sila mega peut revoir scénario na yo luka un bon scénariste a komela ko film to na posa boza na point d'égalité na bela so bela mala mo na oleka so di bela ka beti film mo ka makasi sila ko kanga maboko te niata mais il peut qu'on a ça ni ba film asalaka au moins film mo natali et ça film mo ba banda pona biso nga landaka si la matili ko la mesa bia longola bilamba lava na sabi longola lava lo balongola lava longola ceinture al nga fongola bouton so wana to talani mais bon présenter ka musala so wana papa na mama bafani na bana mama likola lati robe alo bana ko longola yebe kuna sabi longola zo fongola ceinture mwana otuna papa il voulait faire quoi so papa a la réponse tu vois sur babylon a bon to ça éducateur ya masse c'est ça il faut to bongisaka ya to bongisaka ne ko zala bien mais so to ko bongisa te oza mabe babylon a bongonde na moni mutu mwa Sherika ya na télévision abi film a Bellevue oyo eza makasi trop casting écriture réalisation mise en scène mamutu kitoko mais entre temps Sherika azo jouer pas si là film pas so acteur principal mais atiki film na comme ça film ya Bellevue à comprendre que kuna différence ezali par rapport au bango ba sala mutu loko la Linda Cote aye pas Bellevue azui coaching rapide et le Linda Cote succès za nango aleki même place azalaki au moins sur différence entre ba fille au ba joueur na bela na ba fille au ba joueur pas si là mais oui que mamsuzo lo be choqué bande ko msuzo ezali kamba ko choqué te za apprendre ou à laisser OK na tini mutute na sengi na ba fille au ba esika pas si là ba sala effort ba travailler le ba tegra ba travailler le ko la ba nani ba vonette ba te beli ba bombo ba zali ba nani pe ba sala musala te bazo pesa makambo te bazo pesa makambo te faut ba pesa le meilleur na bango OK ozo ba faut pesa le meilleur un film musu amoni artiste ba artiste za mai faut ya na ba casquette nyoso omoni ba belle vie ba cheka na film a leso bozo na maîtrière belle vie za ndeni se déchaîner makasi artiste za mai problème ça que bandeko na biso balinga la vérité te et place esenyi ke noto bonisa bino bolingi te ba loba mais il faut to loba pour ça ba œuvre d'esprit c'est ça œuvre d'esprit to ba œuvre humaine union sobere rezanga raté senga ba perfection ezala tout moment ata biso beno to sala ba miso ba place miso beto tapaka côté to betaka libaku c'est ça oui netinga so na sala miso ba très belle analyse son abi on très belle analyse c'est bien au CP na ba partie nini neti mutu ba komara pe voilà te place bo lobby ya solo place bo te place au tapa à côté na omika na luka
est-ce que l'on a le donc c'est ça. Donc maintenant mutu ba critiquer par rapport à Moussala. Il y a Moussala ozo présenter batu ne ba ko critiquer yo. Voilà. So ozu mutu lokola Ibutu. Depuis banda carrière na yo perfectionna nini. Perfectionner des na net na nini alata te on est à perfection te so comme analyste donc au salon on na YouTube au côté mon na chaîne les artistes comédiens ba au sala ba chaîne artiste musicien sala la chaîne faut comme analyste musical te pour azwa ba type na ende achaka OK pour EPC makambo côté la kemo ye atiki théâtre au mosala analyse a omi ko lobela oyo abisila na Belleville baza eloko te wana za analyse te wana zo finga ndolo kwa batu bacha okabata la chaîne mata to lingi to mona Ibutu asa Ibutu produit un film c'est ça objectif ya moi to mona kité o évoluer quel bout o ebe pas sila ngo so ko chona ba film te achota poids que ça t'a $1000 au bano ça va filmer na ndenge na o ça pe na chaîne voilà c'est ça et ça avancement ngo na mona teno o banai na 0 ba pe moins 1 mois 2 mois 3 ba la question ko pêcher ndenge si la senga na Belleville à 3 mois à pêcher a senga kaiti oh ozo pesa ngai o beninga o baminga 500 par exemple depuis que na banzonzi na tena zo mbonga boy abambinga mbonga boy mwana muke na moteke na ye aloba on émission ana makambu donc Belleville ana mpepe na ye so atali ba so la pe bien Belleville ba tali ser na nga eza na ngolo grave te yo poko sa no chaîne oza pe na kombo ye pa tali olena sa chaîne ezwanga ta boke senyela ndeni bocho to sala to associé omoni eza na kombo na nga banini pe puta to soli bobo bon OK to changer ba changer chako statut ba chi Belleville lien ngo Belleville zone communauté nda famille bota pe bakoti wana mais balobi eloko wana ezalaka ya ye siko bino bokomisa ngo ezalaka basali ku deuxième chaîne na rolandela mutu wa benga habité eza deuxième chaîne on eza associé na Vincent yezaka na ba associé mais eza problème ba coûte ya problème bala yela mingi ya sala pena ba production faut s'associer eza que ndenge ba rendement chaîne epesa so epesa makasi te yo mo polingo vivre na lix so koti par exemple na mo koti $2000 $3000 obligé au produire film siko autant na artiste mo fona payer 300 200 Kolia, Omela, équipe technique, tout ça là. Et on a un peu $2000, $3000. Bon aussi. C'est bon aussi. C'est bizarre. Il faut réduire. OK. Il y a mon ici là dans moi à ça là moi des films. Ça là des films là moi. OK. Mais les Cambo yo to lobela on kaka directement tango lobi madame Sila to lobela on directement. Lelo yo ba te belé ba leka na TV ba loba ki Sila za la problème na bande ko na mais lelo oyo to momona lokola ba problème bango komi ko Sila côté ya ba ku ba lobi ke bo banda ki ko loba mingi bo bandi ko comprendre que ba artiste belé ba mo comprendre que Sila za la na problème na bango te yango ba komi ko ya ko sa sosi tout une fois de plus na ndeko na bango te eza bongo te eza nini eza que to monde to bo to na mama mboka ti kebo ezongi so aka bato musobe bana Kinshasa ba sima ya bato wana so poto kende bi eza ndeni to ko tendeka na batire te to bomana te poso to bomana ba matiti nezo ka pasi bato ba okufa ba de peuvent to kena négociation to meka usani ko bomisa nga mwana bimisa mutu ezate e John Kojo yaka bazui Vincent babimisi te là non te personne n'a compris yamba mutu na émission soko yambie na émission oluki olempaye tout na ba question za na problème na sila tenga na problème na sila te to zo bango wana so nga eloko regret na ngezani regret za ba artiste comédien belé il faut bozala na veille. Bon, à la veille, toute réconciliation n'est pas bonne. OK. Il ne faut pas laisser faire. Na place où bazwa bino logo la ba torchon, ba calomnia bino, ba finga bino, ba kota voir même na ba vie privée na bino. Soti ba ko luka réconciliation, si la ko luka réconciliation.
bot loba na muto aza ko réconcilier boy bise to na posa ye moko to na posa ye moko et rozala bien mais sauter bozo ko ya à travers jour et ko bardé pour réconciliation et ko sala pas même une année exokanga mama loba na plateau na yo le lokanga vidéo ko tikala na édition parmi à bateau ba ko luka réconciliation je te dis ça va barder ko barder pe na tournage à sila ah il va retourner la sila na édition au moins la réconciliation na édition bateau ba ko boya yango na notanga mama top olinga réconciliation oté ah ponani mama top ba finga e pa ba communicateur asila mama top akomaki na niveau ya kotika kotsala théâtre zonga zando koteka pona ba communicateur asila ba s'acharna sur hier milo na limite on ma réconciliation oyo wana deuxième ba finga e moi sans poka ba finga e maramebele troisième nani Marie-Jeanne Bololé a ondimate ondimangote Dingombe quatrième a ondimangaye bakota voir même na vie privée à moi sinaye c'est ça vous comprenez na tenga loka bato na différentes émissions na ofongwama pona koloba no zanini bato wana bakondima ba réconciliation autre so di bandimé ye moko matriarche na bango ndi azoya ka verbe artiste ya zoya te azotina Ejeni Kojo ni nani Ejeni Kojo Ejeni Kojo za mambo théâtre te hein ya za mambo mais muto aza facilitateur quand yama na pese comme kombo ya mafinga te Ejeni Kojo muto ayeki ko faciliter biso na makamba dialogue ya mboka parce que na 1+4 ya na lobi ya za na mambo théâtre te Exo yene muto awo sa facilitateur ya za le wa facilitateur ayo solo na ba artiste comédien lelo na sepeli pour si la zuma makasi ya rolobate bientôt là bokozwa gesho ingange pour gesho apostatie pour l'anniversaire le monde a posté joyeux anniversaire au moins de ba gesho ba esprit oh ok naka na prom na yo te ponga na jouer na bela naka na prom na yo te repond naka na prom na yo te mais yo pe soko za na prom na nga petit sande bana na yo batira ko fin donc c'est que batu nyonso bazozela sila aleka na TV apesa message sur batu nyonso basacharnaka sur ba comédien batika baza bandeko na ye omoni SB koma okena kokwea ekoma okena kokwea sila tete tina ndenge nyonso batelisa babitala so continue belle vazo betoka bakao ok donc faut que luka ko se réconcilier on a posé ba figure wana ba yaka mais ba réconciliation so continuer car tout monde pe papa na ye ni Faustin Soukari Lombe asali lié vidéo ya joyeux anniversaire ma fille boina papa zalaka mutema munene papa zalaka mutema munene mais papa Lombe abosana te makambo mbodo de para yaka na TV atika voilà abosana ngote mais so on salango asalango po sila za mwana ye mais kaka silango na bato babaki no te muta formaka ye bodo mais lelo ka papa wana afongoli motema tanto isabini ke papa za na motema papa mais tinna batu ba massacre ba matia Elombe miniature Elombe ya na restaurant Belva pandi makolo ba tele poisson munene soka za kolia ba maloba sukali po yebike na suka carburant okota moi enveloppe okota mais lelo c'est que sila asaleli Elombe atumbeli ngulu ya munene mobimba bakata te otoliaka na ba feti bachela dia na mesa pour sa vidéo pour ça la vidéo wa baba kuba oloba siko Mbono de Paris ya koloba ya gola ya koloba asala ki vidéo soke za bongo bravo c'est ça c'est que bandaka bando sa te bozu ba makamwana pa belle vie ba bosana te ah boloba boye est-ce que bosenga homme de Dieu pardon réconciliation oh faut beaucoup mati pas Jean-Paul Mayata pasteur de la foi moto bolatisa musapi c'est ça amata miniati lela kota na dégoût ya théâtre aboya même cause de kana ba tala ba film ezo le kana bela ba parti monsieur senga pasteur Jean-Paul Mayata ga jouer mais dégoût wana dégoût ezali ok
bakofinga azongi nsima so omoni lelo bandeko mosusu bazonga nsima Pierrot Ndomba sa joue na Belarte ko jouer teke na ndenga mabe te par rapport ya ba ranking oyo ok kwa nazana nga kuna mkono ya na jouer koto yo bakosa ba la mabe ok izaka ne bongo ozwi banani ba Omar Omar a joué à Souma na Belarte ndenga zaki na ba film mais là comment MSB mo bossa mam na ya ok mais d'accord ça le là va que Londres a tiki film a joué na SB mais tout le monde ba communicateur ou ba communicatrice il y a Bella Production qui s'acharné sur coach d'Acosta T mais pourquoi ils allaient soki mutu SB aye a jouer na Bella ba communicateur ya mpanjo na ba komi ko s'acharner sur lui. Eza vertige moni na minute so industrie théâtre to miroir ya théâtre eza Bella Production muta ko sauter. Okani monoko te nazo ba na lobby na vérité miroir ya théâtre na minute so industrie c'est Bella Production. Mais si la passe à la chaîne allez na miroir pardon. Aleka na miroir na Bella. Et place azwa envie. Eza miroir, eza nzela. D'abord yo lingo lobaki azalaki na miroir te azalaki na no ya kobombama et puis ko bimana na Bella nde epesa ye o nyoso azana ngo lelo. Maintenant lobano bongo. Ka nde lobi on. O confirmer. Na bona obomba po ani parce aleka wana eza miroir. Koleka na ba film ya ba chaîne na bino to ba film ya ba groupe bozalaki eza différent ceux qui te plus loin ceux qui YouTube ezalaki l'excité pour na artiste comédien pourquoi Jérémy Chaban na belela mama na ngai ba tchenga na YouTube batinga na miniature nazo choqué te na loba makambo eza vérité oh lelo boleki na miroir et fongoli bino ba comprendre que YouTube ko tsakala donc bango nyonso wana baleka nde na miroir mais pour bazala o bazala c'est simple ndeko na ngai toko se valer ba faste zambi na ngai baba kubosilika baba kubosilika ba silikate moni baba kuku ba silikate comprendre ba silikate pour nani ba silikate eza nzela lelo za temps ya belle vie le bébé za temps bandeko mususu bango le za temps na bango te ba jouer na Bella ba jouer na voilà merci beaucoup tozana héritier Iboul en tout cas tomo ke na biso déjà malembe vers shit héritier Iboul la question na ngai eza boye to mona ki lelo ya na biso Bijou la reine Kilimanjaro koleka na TV ko s'acharner ou bien kolobela la personne sur madame Betty Mabe kolobaki azalaki ngulu ya maman na biso place azalaki boyina boye ba propos wana tant que yo analyste ko raisonner ni par rapport est-ce que Bijou la reine soit fandi a vraiment caméra face na ye a face à caméra ye mozo mimona amitala est-ce que amitala bien azo auti na carrière place Bijou la reine auti na Bijou la reine ya lelo a mona te que différence c'est ça Kilimanjaro c'est ça moi je te dis a mona te que différence c'est ça makasi la place ni la place ni Zena la guerrière Azab ça puto Bijou la reine Azab azana bisort so fatala do mazaza azali banda Bijou la reine so fa fandaka amitalaka place azalaki na place azalelo Bijou la reine o bat bano pesa ba respect à l'époque to ebaka ba belle vite to ebaka banani ba Bijou la reine montagne munene Kilimanjaro mais lelo komane ebobolo akoma ebobolo nani Bijou la reine basa amoni e place mususu ngana mona ba artiste comédien mususu c'est comme si baza mwana se ngana tali mwake mutu lokola Bellevue ya s'imposer à sali film banini avant cette chaîne le 7e anniversaire Bellevue signé Showbiz
kenga pe Bijou la reine a ça la succès na mboka haute pour s'imposer quand pour s'imposer na ça la chaîne na ko beta na ba show bezelo ni zanyenga pour Belle-Vie batazo sangisa part batega au Belle-Vie zo façonner Belle-Vie batazo sangisa ce sont des artistes comédiens au baïba na Bijou la reine c'est ça tu as ba moyen en jeu aux moi si le rôle aillé tu as des ça aux en nzoto aux en ngo tu as ba moyen toi en jeu oko tu as ba moyen toi en jeu pas ba bébé Bouchou non tu as ba moyen en jeu pas ba responsable au ba sala ozala personne m'a bien tu es choqué. Nazo choqué tenga na loba makambo eza na nzela. Oyo ko révolter ye. Ah d'accord. Na finga été. Na solo na personnalité na yete. Na solo na personnage na ye. Étant un artiste, ameka mpe ko revoir. No pese conseil. Na pe conseil na courage na fortifier. Ngana kase Bijou la reine atira ki Belle-Vie. O fuka mela di sila. Que si la roi aux amabilité au tien à film. Ce qui si la au tien à film était ce que mon asa moindre. Maman. Babylon ko ba vérité oh mutu musa olo bango te. OK. Isi ngayuni mutu vanda obanda otalisa bangwango. Maso na bino no détail bana basi musu ya théâtre yao. O ba osala honte ya théâtre. O ba luka te ba bima na médiocrité. Ba linga ba talela ka batu. Esprit ya lolombo. Eza na kati ya esprit na bango. Base belé. Tami balé. Tena bien. Est-ce que le lolo mutu lora Bijou la reine ko fanda bo talima dina na la douce nga zo remerger. O kanyi pe maboko. Ba di ba bina sima. Mais yebisanga lelo dina na lelo. Tu peux me parler de Dinana na bandenga monga mabe. So lelo Dinana aleka na TVT a clasha sur Belle-Vie to sur Sila. Aloba mabete Dinana ze lokote, aze lokoti. Azana makambu. Atali ke baza bana basi le rolanga. Yeba to produit. Nga pe na wi ko s'imposer. Na sali pe nga lelo ba Karine Pala. Lelo ba Jelem. C'est ça. Ba sangisa ba ba sa ba film. Bana crédibilité. On se comprend. Mais sur ba tuana. Ah, bon t'as besoin de toi basit. Toi mi balité. O ba ya ba osalate. Ba ya ba ni ko salate ba fanela ba melaka kala. Masanga na ba kaziya ba mabaya. Bazo ko boule vite. Ba lika esprit lolombo biso la to kol. Bo kolina nuté. Bo ti ko mi kolisa. Ba na carrière mobi. Carrière ezali. So bon balo ba kolo bo mama te polo bani. Mama loso lo bani. C'est ça même malo so to mona ripe na ti lelo boye. Lelo bato le roi Renati Foukou. Alors ça s'appelle bato ça les films. Alors vivre mieux. Pour ba Bijou la reine beau rêver pour nous. Mais ba Bijou va vivre mieux. Ah? Ba Bijou. Te wana vie na bango privé. Là je d'accord. Wana wana kota tanga ba carrière. OK, to moni sikolo. Carrière. Ma vie mon vie sociale à mutu. Ba kota ngote. Parce qu'on ne sait pas dans leur vie. C'est ça. Pour le loro lo bané mabe mais lobby a rozape songe. Pour Nzambe apambola biso na chaque semaine. Na chaque date ya mois Nzambe apambola biso. Na chaque mois ya année Nzambe apambola biso. Vous comprenez? Na ko seka exolelo. Dans le mois d'avril mais dans le mois de juillet ex va comme étoile. Ya makasi. Succès ba mo benga exotina ba poto ke sa be mission zong. So biso to 5 ans ai. No négligeara ai. Yana bi ke via batu ya kati to kota sur le plan ya carrière. Voilà, le roi autozo be la carrière oyo to kotara directement lelo oyo boye tozo be la carrière. Mambo ya ba carrière oyo mambo ba ajo ezo sala rage par rapport et to mona ki ne directement quoi ya lobby kazana 48 ans mais tout le monde lokola eza lokola carrière kaka age carrière to eza nonga bo eza age bale to age ya yango to na bien botama na en tout cas age na yango wana eza nonga aka popo atokata kaka poto kata polémique akanga passeport ne photo kota identité te passeport mabe po passeport age kitara carte d'électeur admis sa carte akanyi photo a chango na nini batu batala achanta na communauté na to tala po age to ko discuter na mutu te elonga mutu so zo poussa na zo koleye bana kimo bange ya mokole banda kase na minwa po ba privé
kokola ya bébé ya kokola bébé banaka mino ya kimukole banaka na miso ozo comprendre oyo ndo talaka ndo tala penza par rapport à miso kimobangi zoya teza na ona ezo ya makasi ezo ya déjà ti ala mwana mwasi ezaka kena kopakola bilo bapakolaka c'est fini hein po bilo bana bimisa moso batie ba make up na boso mais mwana mwasi azungi loko mwana moya 3 ans biloko boso ngo wapi Mundele a changé et bendele muso alongole loko wana ala mokani pe normal au moins ba ride kita déjà c'est normal la petite tongo boy naturalité so hormone wapi c'est ça hormone bango so songo zo bango asala film mo boya jouer ta mwana mboka hormone so tala elongi tala suki et comme ko kola déjà ah lelo exo merci de six na biso to même aussi ça lelo boy ba annoncer déjà papa Alain na nani ya Gabi na SMI Kalate to monaki madame Sila bona na moment na nyonso oyo Gabriel ando ganga kazane abaku ba chana film était tout le monde a été hein bon ça il est dernier c'est une fois finga après ne ba chalelo ah donc on ba isa récompense ya ma finga ya ya ndé mutezo memaye mais to ke non bongo pourtant on ça ke non calamité bo mona bango eza musala na bango bon peut-être si la monique moment au seigneur que bateau faut ba côté peut-être non mona bango baza moins to utiliser plus la bilonga sika mais bilonga sika pesi le meilleur té au moins to ça awa ba robeta masolo oyo mota ba balugela sila okota na sambeto a ocha ba kusena matoi po ba oloba ke to yaki SB zaki na C to komise na 300 000 abonnés to komise na 350 000 abonnés po to yaki so to yaka te belve banda ko bete kaka donc amone ba image erotika to za a na biso ekosala inanete mambo ko barder na internet so so tu vas na posa papa Alain fala za papa Alain bandaka za na S na bela mais papa na komi papa Alain tanga komi ko tourner na Jérémy Chaban mutakoma voyager ne pampa mbaza pe na tante Dubaï Turquie au moins avec mikolo ya bo viser za nango donc Europe Europe là qui est Turquie en Europe voilà donc tant pénis amis t'as comment on va voyager c'est que ba solo là il est en privé papa mutakoma dans ba voyage belé ati yutu ki coordonnateur na bela parce que yebisanga pourtant est commis que kuna so musane bandi je comprends. Ok. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Tout a commencé à beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre des casses d'artistes. Je suis Exode Mikebi. Voilà. En tout cas, héritier Iboula, tout le monde est vraiment la chute. Mot de la fin par rapport à l'émission pour la dédicace. Bandego tout balandi biso apprendre ou à laisser. C'est un message que c'est toi annoncé. Na bandeko peut-être na pour la makambo de la toile. Je crois très bien bandeko ba comprendre et puis ba mona nde makambo za koleka. Exotango na mutu na yo makambo sili nonte. Makambo sili makambo mabeli susu ya pire za roya. Comment l'internet sur côté bata théâtre. Comment les films au meurtrier. Tu vas découvrir banane ba meurtrier banane ba bomabela production. Merci. Voilà. Vous comprenez l'émission. Et monsieur, s'il n'a que des poissons, en tout cas, vous comprenez qui tous là qui vraiment on a héritier Iboula pour nous conseiller la bino analyse comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. J'ai pris un grand merci à celui qu'on appelle Esther Morena, la parisienne de l'X, Esther Moussiana, Balobi Keren Ongala Mutunangai, Keren Ongala. Balobi, on a posé un sac qui a bien, on a posé un sac qui a perle, il y a kitoko, kende pas
ya Doti la Perle en tout cas comme la yo na ba air Moukié en tout cas na Tunisie on a Doti la Perle à Zali. Voilà, je dis un grand merci à celui qu'on appelle Eldine Mikibi, ma petite sœur chérie. Balobi ni tache, ni bouton, ni vergeture. Moi, il y a 1m80. Moi, il y a Tonda. Azalaka na plus c'est 1 États-Unis, Benrique, Bangonde Babana Makambwango, Mama Wivine, Mukanga. Moukoko. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. C'est par ces noms que nous mettons un terme à cette tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exodo Mikibi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.